na selo yo moyibi ozo kongolo bato o ba kosilo makambo na fali ongo kosala fali ya bato makambo yo yo selo mama oti nanga message te deni le petio liboma na yo bandi selo na biso liboma ebandi yo o faut c'est musique esimbi abiso akuta na yo pena na beta e sportif na beta e selo na physique bo na beta pour la monnaie na pas mal te so ça c'est abetana na mboko apa ba tête na sala na en soi abetana. Et puis il y a mon ninga moi aussi. Bagan. La famille ici au Sera mondial d'Urban en Afrique du Sud. Je viens de me réveiller. Namoni mwana saï. Petit wana en fait souci c'est la ranango ti les à la carte. Il y a maman Syrie. Les dinanga Joël. Petit saï kende ko régler nano likambo ya lokuta okosa population ki mwana oyo bobota na Joël a mwana ya mwasi na yo wana eza biloko ya lokuta mwana wana za appelle mpe mwana Joël et puis petit mama Syrie soki beta yo okomona ngai tesele yo na goya ayo enjola sengambo ndenge bamisio balelaka papa petit saï omoni ngani na abo oyaka ovandaka en face na libanga ya ndako na nga na pesa bajini babilamba ya bakiwa nzenza comprendre namoni boki mosala bagene na bino osali des émissions ça fait combien de temps na kipara petit saï yo ozali criminel oyebi ndenge opesa passe ya mwasi bien mwana ya mokonzi moko boye po bamasta na oyo bafrape bango yo okimaka lubumbashi parce que bakangaka baninga na oyo ya miyibi petit omoninga sengi na yo nde wana damas nanga na damas te yo banda oreve boso yabo liboso ndako ozwi babati peti saï petit criminel petit violeur. Nous saluons notre héros national Armand Tungulu. Depuis le village d'Ombili, un commandant le maréchal Ning Congo. Donc petit, nana d'urban, dans sa makambo nana. Mais petit, ola musaka, nyamamabe oyo alalité petit. Ba blago bosala kawana na ba pasteur na lokuta. Namuda tinda kabino boza ba bolos. Ngai na fula bino kande bolinga na fula bino. Boza sans actualité. Omonite prison Mandela beti bino. Prison Mandela. Ovi nanga kufilo bidabenga ti. Petit nanga problème ni. Ovi nanga chaka kongo koma boza guérir. Faut faire attention. Attention à na bato ba bino. Ko sa ba congolais bo chambo mo gagner na vie. Ve chaka kongo. Pour na ba $200 ya mort. Oko bengi ba sans actualité. Oko bengi ba journaliste ba film pour na mort. Même si ça 500. Na mort après bo bibo na mbongo. Petit. Bozana pasi na manda. Osumanda kulikolo ya fulu. Ata o modifier ya ndenge nini. Petit osumanda kulikolo ya fulu. Babenga ngo kafu. Nga sumanda kuna lemba. Nga sumanda kuna salongo. Nga sumanda kuna na banda lungu atala bataba plaka pia. Petit saï omoni yo. Lokolo zoluka o fula malisusu. Pour actualité zati wana bambati ya salité. Osumanda kulikolo ya fulu. Oza petit moko boye sans esprit. Ba comédie ya salité omoni dadité. Dadi ayekaka boye abeti makambo parce que aza mutu
atangi chichi bino bamaboke na bino bosalaka wana omoni dadi te un intellectuel akangi makambo dadi asimi makambo omoni bazoleka bino bozoya kosatache na ngai bokosaka bakongolais keseli wana na nani ngai nayebisa bato bien nazali sele oyo nakotikala sele oyo bino moko boyebi epuis naloba yango on lâchera pas l'affaire, on se laissera pas faire, on va continuer à se battre comme yo muta maboke ovandaka boye oya komeka nyama oyo amfaze eti okolaba omoni mwana oyo bobota na Joël mpona koyebisa yo ke okokende kosala ADN ngam na tumoli yo ngam na bengi yo te omibengi yo moko peti yo fokende kosala test na mwana oyo ya yo obota na Joël epi ozongisela Joël atakati ozongisa famille ba Joël atakati ya bolingo ya mwana bango oyo yo okanga mwana naka mwana ote aza mwana ya Joël aza mwana na yo bobota na Joël komedie ya mbala kaka muta maboke yo buzoluka eti okolapa manyanga oyo akapata bitu ya moto apana kobamba pole limboka na mopigaka mambo zamani Petit sai wana problème ya taille wana problème ya élégance bona Petit sai wana problème ya élégance wana on a déformation dans nous ya taille no banda comprendre yango te ne kangourou azobunda mapoko na ne kangourou azobunda piti yo bazotinde pana nakosilisa yo peti okolela komekaka te peti okomonanga te liboso ndakona yo osengo mbati yo oya ozwa bambati peti chiko saint esprit témoin tite madilu témoin oya kosenga mbati oyebi ere oyaka na inter na Joël oyebi ndenge olelaka libanda benga alo c'est moi piston oyebi olela opasola passeport peti okataka passeport ya Joël poine okataka passeport ya Joël parce que naali na ye wana gamas wana numero te oyo okutanga na peti ofandi na okaka boye oki émission moko osele yo na 2024 oki émission mosusu osele yo makambo Joël eseleka la petite elle est déjà partie gloire à Dieu âme na ezala et pas ma ancêtre faut pas chercher ma tête petit moi je suis là dans ma vie je suis à Durban je cherche ma vie toi tu viens c'est le radio ouais on m'appelle ça machi on m'appelle ça parce qu'il a une power ok aventurier voleur criminel okozongisa mwana ya Joël na famille ya Joël omoni bino loka bobike no boka bakonzi namoni mwana oyo sai peti wana en fait souci azalaka nango ti lelo ezalaka kaka ya makambo ya masirika leki nanga Joël que son âme repose en paix peti sai kende koregle nanu likambo oyo lokuta okosa population ki mwana oyo bobota na Joël aka mwana ya mwasi na yo wana eza biloko ya lokuta mwana wana azaka bele be mwana ma Joël epi peti makambo masirika soki beta yo mutu okomona ngai te sele yo na koya koluka yo un jour asenga mbongo ndenge bamission balelaka pamba peti sai omoni nga ndenge na boye
oyaka ovandaka en face na libanga ya ndako na nga na pesa ba jean ba bilamba ya bakiwa nzenza comprendre namoni boko mosala ba jeune na bino osali 2 émissions ça fait je combien de temps qui para ote petit sai yo ozali criminel oyebi ndenge opesa passe ya mwasi bien mwana ya mokonzi moko boye po bamasta na yo bafrappe bango yo okimaka lubumbashi parce que bakangaka baninga na yo tu ya miyibi peti na nga omoni nga selo nini naka boye yo nde wana damas na nga na libumu na yo nga na damas lo te bino banda oreve bozoya liboso ya ndako ozwi bambati peti yo moyibi ozokoloba bakoseli makambo na fali ongokosela fali ya bato makambo yo oyokiseli mama otinanga message te deni peti wana liboma na oyo ebandi selo na biso liboma ebandi yo ofose misike esimbi nakobeta ye sportif nakobeta ye na physique boye nakobete kolana monene na pa maana te soso asele te abetana na mboko apa bateatre na asala na ensemble abetana et puis ya moninga mwasi